Bandeko boyebi ke nga na kotaka makambo ya polémique vraiment te, nga na patriote na bundela kamboka. Mais na sepeli na chamwa liloba na oyo etali ndeko na biso Sandra Mbui. Pona nga na mukuse na omona ke ba papa batungisi biso pe mingi. Okomona papa kaka boye akabwani na mwasi na ye ou soit mwasi na ye akufi avandi kaka 2 ou 3 mois lisolo ebimi papa abali. Esengo na nga eza komona ndeko na biso, star na biso, mama Sandra Mbui. Soki eza vraiment solo ki azobala, quel que soit mutu oya kobala. Ebima teke yepe aumeli te. Comme ça moi gume wana, moi équilibre ezala quoi. Poto lembi ba papa komona boye mwasi akei 2 ou 3 mois ye wana zobala lisusu. Tokomi komona yango normal. Sikoyo ya biso ba mama pe en tout cas to soutenir ndeko na biso. Ezala zobala pasteur Mike Kalambai, ezala zobala yete. Mais pona nga na minute oyo, bravo mama Sandra, bravo. Bisiko zali kozonga simate. Bala na yo zana droit po oleli pe mingi. Ba mama to souffrir pe mingi, to se consoler quoi. Bomoni yango ndenge nini? Na lobi botikelanga ba commentaire na lina yo ka ba vi na bino. Bomoni makambango ndenge nini?